na est plus précisément na Goma baza ko kufa pas flamme obinge kamsenga itango bapesa ki nombre ya bato bakufi 3000 morts 3000 morts. Donc on dirait bazo bo na facilité, on dirait bampese bato bakufi, on dirait banzinzi to bangungi batu. Ce côté 3000 hommes, personnes, au bakufi. Mais ça, on a bomi, combien de Kassavu Mobimba. Hein? Mais, baso, on a légèreté, 3000 personnes, 3000 hommes, bakufi, tout ça, banini, nyamakagat. Nous avons les mauvais sang. On va bien dire, on a lingala, makila, ya, mabe. Makila zara moko, makila zara moko, makila zara makila, mais na kati ya makila ya batunde toza na ba groupe sanguin. Na kati to mona même na famille au mona bato bazolo bake biso toza yo za makila na ngai. Toza makila moko. Ozo mona. Or ezara balamu te. Même si on a le temps, bandeko ya Joseph, batega ki ye, banga ba bomaye. Oui. Maintenant bango bomaye, bazaki ensemble, bazaki résolution, ba bomaye. Mais ndeko mo kabino to ko bomandeko na biso te. Pourquoi to tangisa makila na le sang ya ndeko na biso? Okay. Ezake visible. Mais ezo baby sanzoto amutu. Okay. Ba microbe pe amolimo ezali. Okay. Ko mutu akoma makila mabe. Ce qui va kiri parce que makila ba perfuser mutu makila wana. Est-ce que makila wana ezalaka malamu na bomo ya mutu to ezalaka mabe mais kana ko expliquer biso na makambo onga na tuni. Ko zongisa mutu makila mutu museza mabe. Parce que la Bible nous dit, la vie de l'homme est dans le sang. Okay. Non, pour exemple, moko. Le loyo, mwana abeli. Ok. Mwana za mwana 5 mois. To aserga une semaine. To asali azamu azana aja 10 ans. Mais bazongsi makila ya papa 50 ans. Ah, au moins mo bi mou hein. Mutu mtazakana makila na ye. Baki ozongisa mutu makila mutu mususu te. Obi même Bible pekisi ke ata makila ya nyama. Mutakoli yango te. Okay. Parce que nenge to kola ka na musuni. Nenge biloko nyoso nzoto ekolaka. Okay. Soki baseli toyi ya na yo. Yo mchokoli. Na li toyi ya mwana zala 2 ans. Le col est ezandere beaucoup. Il faut qu'on y ait. Yango nzambe atinda ki Yesu asia mwana ye asa la sacrifice du sang. OK. Po makile swasi ya epeto la makila na biso. Osabona ki makila ya batu ezaka na ba salité. OK. Parce que Bible dit que nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ayo moko lo bien. Asa mo sanze ma lukuta ya makila mabe. Makila mabe. Soko saka d'église na ye, okangami na ye. OK pas ite. Ozo tourner ici comme moi. OK pas ite. Ya ba bato mi bazo mingi bakota na baloge. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mani. Loboko na tata ese-moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango,
na Vincent Makeba. Nzambe ya Lola apambola bino bandeko nyonso bozi opportunité ya kolanda biso na émission ya mokolo na lelo toyebisaka biso nyonso ke Ciel Ouvert TV ezali chaîne na yo et ezali chaîne na ngai mbala mingi toyebisaka bino soki batindeli yo lien kofandisa lien wana na téléphone na yo te partager yango parce que tant ozo partager yango ozo propager la bonne nouvelle ozo lakisa bato likambo oyo bato bayeba kite bayeba na koyeba yango pe Nzambe ya Lola akoyeba na kopambola bino na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola na moni vraiment na caméra tozali na frère na biso Josué Liwanda Drone donc il y a la caméra de l'espace que le bino patriarche Vincent Makela na moni na régie finale kuna tozali na l'homme valable évangéliste Cédric Makela na sengi na bino bandeko nyonso oyo bozolanda biso zwakiti vraiment fanda wana avec beaucoup de respect autopesa kabino bolanda émission oyo pe bo partager bo s'abonner pe bo tika la kozala jamais déçu lelo tokolobela sur les mauvais sons na lingala babengi yango makila ya mabe donc soit kaina yo banda kokoma parce que lelo ezali penza enseignement ezali émission quand on a posé la question ezali enseignement ezali émission tout ça les ali contenu ya enseignement oyo patriarche Vincent Makela appelle ça qui na émission oyo et les kaki directement na gauche na nga nazali na invité na nga ya mokona lelo que j'ai dit bonjour boa tardi boa noite bonsoir bonjour patriarche bonjour Flamme d'Angola nzamba le kana opambola yo pour l'invitation. OK patriarche Vincent Makela boni santé na yo boni RDC mboka makasi. Bon, santé za malamu, santé za malamu. Malgré moi, ba faiblesse, talaka banzoto ango, AGP poussani moi mouké. Et le binde komoko alingate na lo bomba AGP poussani bien poussana no moi jeune boye zo ba AGP poussani oui. Naza sunde rai kalate ba mbuloti koleka. Donc na AGP poussani ba moi ba nzoto ango komi na moi ba passe ya mike tout ça banini mais tout ça malam naza malam pona mboka en tout cas mboka na ngai ça ne va pas bato ba ke tout ça na guerre naza ko interpeller bato ke babosa na te ke tout ça na guerre ezali bandeko na biso kuna na est plus précisément na Goma baza ko kufa papa Flamme obinge kamsenga itango bapisa ki nombre bato bakufi 3000 morts 3000 morts donc on dirait bazolo bo pena facilité on dirait ba mpese bato bakufi on dirait ba nzinzi to bangungi batu soko ti 3000 hommes personnes o bakufi mais ça ko lo bomi combien kasavu mobimba hein mais bazolo bango na légèreté 3000 personnes 3000 hommes bakufi tout ça banini ba nyama kakati mais ba nyama bango ndengo na te oko mambala moko banyama teke 3000 animomba moko oboyimba ngo milimo bato nzambe bato nzamba tina na mokili pona kaka koela kibokonzi et puis okufoke na ngote 3000 personnes ozomba boka ka pamba kaka boye ben passer Flamme mokili yo babakame comme na mokili c'est grave. OK so batandi 3000 personnes awa mais c'est un scandale presque scandale. Mais babombi boka aboye pour rien pour la kakore la kibokondi. C'est triste. Mais nzamba azali likabote. OK ndenge patriarche Vincent Makela lobi nzambe azali patriarche Vincent Makela tozolobela les mauvais sons. O babengi yango na lingala makila ya mabe. Na lingi avant tokota na mosindo vraiment ya thème oyoyo mais quand on kotalisa biso pe bandeko nyonso bazolanda biso tozana combien de sortes ya makila zaka moko toaka makila zaka moko makila zaka makila mais na kati ya makila ya batunde tozana ba groupe sanguin. OK o abenga ba groupe sanguin o yakoza na groupe sanguin o yakoza na boye o yakoza na boye mais makila ezaka makila ngai na yo na oya ndeko kuna ezaka makila ta basorte belete mais ba groupe sanguin de et kesanaka voilà. OK voilà question ngai monsieur Isaboui
tolingi oyebisa biso ba obandeko tozali awa na ba obazolanda biso libanda ya mboka source ya makila mabe erutaka wapi tolingi toyeba origine nango vraiment c'est quoi? Oui, merci beaucoup pour la question. Na pesa numbote mingi et pas bato ba Rolanda biso. Malheureusement émission na salaki wana émission mo makasi. Mais ba émission bon to lobanga ngo bato balingo landa ngote. Ba émission oyo comme mamutu na restauration et comme mamutu na sali et comme mamutu na délivrance. Bato balinga mi ko landa ngote. Or que so balanda ke émission wana balinga ba poser ngai beaucoup de questions na tali ya makila mabe. Parce que flamme na mukili oyo biso tosala ba makila mais mutu azana origine ya ba makila na ye esika euta. OK. Na kato mona même na famille o mona bato bazolo bake biso toza yo za makila na ngai. Toza makila moko. Ozomona. Oui. Or ezaka malamu te. Koloba wana ezalaka malamu te. Je crois que tu vas tirer ma na Bible pour ba comprendre. Au moni tango kaye aboma kiabel. Oui. Yo tanga la Bible za mosali ya Nzambe. Dieu n'a pas dit que tu as versé ton sang. Non. Mais Dieu a dit au verset makila yandeko na yo. OK. La Bible n'a jamais dit place moko ke mutu oya sali mutu mabe toko bomato nini Nzambe alobi na ye pono bo otangisi makila na yo. Non. Nzambe zo baka ke makila ya ndeko na yo. Même soko tali tango ba ndeko ya Joseph bateka ki ye. Banga ba bomayeti. Oui. Meta bango bomaye bazaki ensemble bazaki résolution ba bomaye. Mais ndeko mo bino toko boma ndeko na biso te. Pourquoi to tangisa makila na le sang ya innocent. Ya ndeko na biso. Okay. Et puis azape innocent. Osomona. Oui. Balobaki te ke poni to tangisa makila na biso. Non. Donc mutazala makila na ye, mais makila oyo eza na source. Source ya makila ya mutu eza ya partir ya famille na ye. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Alors donc makila mabe source na yango e bandaka liboso na fondement ya famille. OK. Donc ce qui famille wana fondement famille wana eza mabe okomona pe bano babanda kobotama na se ya famille wana bakozala pe bato oyo ya makila mabe. Na opesa bino exemple. Famille oyo eza na fondement nango eza kindoki. Ozomona? Oui. Balingi bakisi. Balingi nini? Baloge. Alors, okomona bano babanda kobota mawana bakozala influencer na bamakam oyo famille esala. To ezosala. OK. C'est très important. Et babanda kobotama bakozala bana ya makila mabe. OK. Parce que famille wana source na yango ezali na makambo ya soloka na makambo bokeseni na makambo ya mabe. Omona ekobanda pe kolanda bango po ete bakoma na makila mabe. Famille ezaka molika muke baketalisa makambo. Molika muke bakepa banganga. Molika muke basali ba cérémonie. Nakati ozona nanga mala. Bakati bito antaba. Baboyi basoso. Bakati bito basoso. Bandiko saka maloba. Tout simplement ndenge wana. Alors bana na bano babana kobotama na se ya nguya ya makila mabe parce que bakozala influencer na bamakambo wana. N'explique ki yango na émission passée. Papa from d'Angola. Soki mutazo bela oza maladi eloko ya liboso bakosala na nzoto na yo po ba découvrir maladi yo zobela bakozwa yo makila. OK. Bakozwa yo makila. Bameki kosala babakila babengaka examen po ba diagnostiquer yo batala source ya malade zobela eza wapi. Tango bakozwa makila bakosala makila wana bakomona ba microbe na kati ya makila wana. OK. A partir ba microbe nzoto ebanda kobela.
bako découvrir que ozala malaria ozala di songolo ozala di pakala. Ok. Alors wana eza ba microbe boye ya nzoto mais ba microbe soki otali yango na misu boye mono na kate ezalaka visible mais ezobebisa nzoto ya mutu. Ok. Ba microbe pe molimo ezali po mutu akoma makila mabe. Alors soki mutu na nzoto boye microbe ne komi azala ba infection na lingala tolobaka nini makila nezali salité. Voilà, makila nezali salité. Omona pe verse na ye esanini emati. Ok. Ngaza munga te nakasi baloba ndenge wana. Ok. Omona emati. Alors ekopuse mutu oyo abanda kobela akoma na ba fièvre akoma na maladi moko songolo to maladi pakala. Wana ezali maladi o microbe oyo ba pare ekoki ko détecter pe ba komeli okisi. Mais ba salité pe makila ezali. Okay. Makila mutu koma eza mabe akoma na makila mabe et omona pe ba normali na vie na ye ekozala alo flamme d'angole. Voilà, merci patriarche Vincent Makela, vraiment ozoloba bien vraiment aux enseignants parce que ba minganga bazo kamwa mais yo lobi ke oza dokotolo te mais ozoloba makambo yo etali ba dokotolo. Patriarche Vincent Makela, question na monsieur Ezaboyi, toza kaka na makambo yo ozoloba awawa. Na lobi eloko ni esalaka ke mutu soka ke ko salisa examen ya makila. Mutu azobela azoyoka nzoto bien te azo souffrir. Mais ate ko salisa examen ya makila tango basali examen bamoni ye na maladi te eloko ni esalaka bongo. Ok. Oyo question kitoko. Na lobi boye. Eza na ba makila mabe eza na des sortes. Ok. Makila mabe ya kozwa ba infection na nzoto a partir makila na yo po nzoto bana ko bela o bana ko souffrir soki pe o misalicité o koribe ko kufa. Ok. Parce que la Bible nous dit la vie de l'homme est dans le sang. Ok. Bomo ya mutu eza na kata makila. Ame ya mutu eza na kata makila. Ozo comprendre? Ok. Yango mona kata msusu mutazobela basali ye babende ba makila balebele. Tomona kango. Basali ba examen, mona basali so examen msusu, basu makila basali examen msusu, poka ka ba découvrir ba maladie oyo yo zobela. Mais eza na wana eza première sorte ya makila mabe makila salité. Ok. Mais toza la deuxième sorte ya makila salité. Pour mtako ma makila mabe ezali spirituellement mutu oyo azala makila na ye eza salité mais spirituellement. Ok. Wana minganga to lufilimele to ba infirmier to pe ba pareil et mona kangote. Très bien. Parce que makila est comme mabe eza salité spirituellement. Ok. Oza comprendre? Ok. Ba pareil qui ko détecter en côté. Bo belese molimo ya nzambe ndeki ko lakisa mutoyo spirituellement azala makila salité tope azala makila mabe. Ok. Alors nakata mutu wana okoma tamsa zobela te. Ok. Azata so madi physiquement te mais makila oyo est affecté marche na ye. Pour la vie na ye azasona makama malonga te. Ok. Voilà. Donc yango wana makila mabe ami bale ezali spirituel oyo ba pareil ya musuni boye e komona te. Ok, patriarche Vincent Makela, ma question, ma sous-question, ils ont vraiment ébélé dans ma cambo oyo zoloba, c'est très capital. Bon, là, vraiment émission oyo pe, bon partager en gros, vraiment émission oyo, bon moya mutu, et fandi dans ma cambo oyo patriarche Vincent Makela azoloba. Patriarche Vincent Makela, si ko n'engana poser question moko boye contenu ka ya makila. Ndenge to monaka auquel la commune oyo, auquel hôpital oyo ba commune banque de sang. Ndenge siko batu basila ka makila. Soki bakei basombi makila ba perfuser mutu makila wana. Est-ce que makila wana ezalaka malamu na bomo ya mutu to ezalaka mabe mekano ko expliquer biso na makambo onga na tuni. Kozongi sa mutu makila mutu museza mabe. Eza mabe. OK. Parce que chacun de nous azana makila na ye. OK. Donc soki bakamati makila na ngai bazongi sango pai na yo okomi na bomo imi balé. OK. Parce que la vie de l'homme est dans le sang. Très bien. Et l'âme d'une personne est dans son sang. Très bien. Donc soki bakamati makila Vincent bazongi si yo okomi na bomo imi balé double vie. OK. Na bomo ina ngai na
ame na ngai na makila na ngai na nyonso nga naza nango eye pai na yo. Ok. Donc parce flamme ezali mabe mingi batu babonda mingi nzambe babelaka ba maladi oyo ya kosila ba makila te. Ok. C'est pas bien. Et puis bato mingi basilaka ba makila ezali bato molili nde bazwaka ba makila wana bazo travail na yango to bazo tango be chance na bango ya butu bamaka na yango. Ok. Nete so bato zo comprendre. Ok, tozo comprendre yo. Bato bakondanaka ba témoin de Jéhovah. Ok, baza na raison. Bazali na raison. Mutu mtazaka na makila na ye. Baki kozongisa mutu makila mutu mususu te. Obi même bible pekisi ke ata makila ya nyama mutakoli yango te. Ok. Otaka bible lo. Ok, oui. Mutakoli ya makila nyama te. Yango tomona kaso babomi nyama. Fo bakata ye kingo babimisa makila. Makila nyonso. Oui. Makile tanga, makile sila. Baliande musuni. Me baliana makila te. Ok. Parce que soko liye makila ya nyama okozala influencer pe na esprit ya bonyama. Parce que nazo bango ke molimo ya mutu ezalaka na kati ya makila. Très bien. Donc eza malamu te bazo kusala mutu makila. Na opesa exemple moko. Lelo oyo mwana abeli. Ok. Mwana aza mwana 5 mois. To asalika une semaine. To asali azana aja 10 ans. Mais bazongisi makila ya papa 50 ans. Ah, omoni mobi mu hein? Beza mabe abomination. Ah, omoni sikoyo. Omoni sikoyo pa. Fram. Oui. Mwana wana makila na ye. Esali kaka 10 ans. Esali kaka 6 mois. Azala makila esali kaka 2 ans. Ok. Mais bazu makila ya papa 45 ans. Bazongisi liye. Ozomona te ke ekobala na te. Eko compliqué ye. Parce que makila ya mutu eumeli asali 50 ans, asali 60 ans. Ekokante na makila ya mutu oyo asali kaka 6 mois. Ok. Asali kaka 10 ans. Ok. Ezala ba valeur moko te. Ok. Makila oyo ekomeli mingi, esali mingi. Très bien. Mais makila mutu azala 10 ans, esali na mingi te. Ok. Ezaka na 10 ans. Ok. Parce que makila na tang bakena na bangi di sang, bapesaka makila tenaka compte ya aja mutu te. Ok. Opesaka makila mais bakozongisa pa bébé, bakozongisa pa ya mwana oyo azana mwana muke, tout simplement ndenge wana. Eza malamu te. Eza pe lokola mutu oyo akokisi 45 ans, 30 ans, 40 ans, mais bazongisa makila ya mwana ya 5 ans. Ozomona te ke ekobala na penza te na nzoto na ye. Ok. Parce que ndenge tokolaka boye na musuni, ndenge biloko nyonso ya nzoto ekolaka. Ok. Soki bazwi litoi ya na yo mtsokoli na litoi ya mwana aza na 2 ans, eza ndenge moko ekokangi te. ozomona. Oui. Misu na yo mtokomi na 45 ans na misu ya mwana aza na 10 ans, eza na bavaleri moko te. Ok. yango monaka soki mutu aza kokola biloko mosusu ya nzoto nde bandi kokoma faible. Ok. oza comprendre? Très bien. Donc lokola bomo eza na makila so bazongisi bomo ya mutu mosusu elongo bake mutu wana koti na kati na yo. Ok. Eza malamu te. Ok. Voilà. Patriarche, merci vraiment pour notre intervention. Nous avons toujours cas sous question. Eza ebele, eza mbula. Patriarche, Vincent Maké, la question n'a pas bougé. Parce que tous les gens likambu ya makila. Na oti ko soulever ma kambu ya baniama awa makila ya baniama. Na lingina nous on meka ko expliquer biso parce que sur olobi makila ya baniama ezaka makila. Sur olobi makila ya batu nyonso eza makila. Pesa biso différence donc entre makila ya baniama na ya batu. Eza ndenge moko ou bien eza ndenge moko te. Na kota na misu boye na makila banyama na makila ya batu. Omona ngo ezaka ndenge moko. OK. Soko zokisi mutu azala makila ya rouge. OK. Bongo soki ni mazoki, ne makila ya noir. Et ya rouge. Soki pe mundela zoki to mutu mwindu makila makanini. Kala ya rouge. Bon, na kopesa mno exemple ya liboso nanu ya batu. Parce que flamme. Obi ke so bazongi so makila mundele fokufa. Ah bon? Oui. Tu vois bouri? Mais où est la révélation bazo yo kasiko yo. Soki pe bazongi si mundele makila mutu mwindu, avure na ngote. OK. Mais nyo so za makila. Mais quand on peut expliquer biso da patriarche.
Mais on va expliquer. Ok, tozolanda yo. Nyonso eza makila. Ok. Mais ba valeur na yango na ndenge nzambe ndenge asala biso eza ndenge moko te. Makila mundele na makila mutu mundu nyonso eza makila. Ok. Mais na kati nango makambo nzambe atia na kati ekokana te. Ok. Ndeko zawa so bazongisa makila mundele directement tu vas mourir. So bazongisa makila ya mundele makila mutu mundu akovivre nango te il faut kufa. Ok. Mais nous sommes makila. Alors différence à moi makila ya nyama na ya mutu. Yo moko bengi ye nyama. Yo za mutu. Parce que nyama na mutu azana valeur moko te. Ok. Mutu azana valeur ya likolo plus que nyama. Ok. Par preuve baka mutu azana âme te. Mais nyama zaka eloko tamusaka mutu eza instinct. Ezaka âme te. Ozomona. Mais nga na pouvoir to ke nyama pa azala na âme. Parce que to pema kande mona ba nyama. Soki pema ya nyama ekatani asenini Akufi. Yo personne mutu pema ne ekatani asenini Akufi. okufi. Eza différent. Mais nzamba na ba mystère na ye akabola yango ba valeur. Très bien. Valeur ya makila mutu eza plus que valeur ya makila nyama. Ok. Yango moni na Ancien Testament. Soki mutu asali masumu po alimbisama il faut asala sacrifice Ya nyama. ya sang. Ok. Ya makila ya nyama. Ok. Alors ba makila nyama asali sacrifice ya makila na ye. Mais nzamba monaki malgré bato sa ba sacrifice ba nyama wana esimbaki kaka te. Yango nzambe atindaki Yesu asia mwana ye asala sacrifice du sang. Ok. Po makila swasi ya epeto la makila na biso. Osomona ki makila ya batu ezaka na ba salité. Ok. Parce que Bible dit que nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ayo moko le bien. Bon, soki biso toaki na ba salité la makila te. Ndeni makila swasi ya ekosokolaka makila na biso. Nous sommes purifiés et nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Ok. Jésus-Christ. Ok. Donc, makila mutu na makila nyama ezala bokeseni makasi. Na sina mona mutu mwana beli. Mais bakamati makila kobai. Ba beli si mwana. Ok. Mwana na spirituellement directement a comme affecté na molimo ya cochon. Ok. Na molimo ya kobai. Bon s'attendre teke na nsuto mwana wana bon zo biloko malonga parce que azo tambola na âme ya nyama kati na ye. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Esprit ya nyama kati na ye. Parce que la vie de l'homme c'est dans le sang. La vie aussi des animaux. Et ça s'appelle la makila. Ok. Yomoni kala pour mutalim sa masumu faut faire la sacrifice à nyama. Apporter makila mutu mutalim sa masumu. Mais Yesu aussi à ça il y a système ya makila ya banyama et ça suscité. Et comment makila soit si ya ne comment ko purifier biso, mais comment ko bixa biso. Mais ce que zoli ya makila nyama, oza directement ko soit bon ya nyama kati na yo. Ba toi na nga malam. C'est très important. Ok. Voilà, patriarche Vincent Makela na moni ba sous question et vraiment thème oyo est très profond. Landa biso avec beaucoup d'attention. Patriarche Vincent Makela, il a posé question pourquoi na 100%, 95% ya bato ceux qui bazongisi makila il faut kufaka pourquoi mingi bakufaka yo moko lobi yango hein? Oui. Parce que makila muto bazongisi liyo wana eza makila na yote. OK. Eza makila mutu mususu. Or mutu azara makambo ne kati na ye physiquement et spirituellement. OK. Mais ba makambo evandaka mingi na makila parce que la vie de l'homme est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce que bakamati bakila mutu mususu bazongisi yo vie ya mutu wana ye pa ina yo. Tu ne peux pas vivre longtemps. Parce que ozo vivre na makila mutu mususu. C'est très important. Moi na moko batu kozongisi makila. Makila basomba ki yango, ba ebeska basomba makila te. Bazongisi mwana makila, mwana neto zola baboye akomi ndundu raté. OK. Oui. Tozale côté moko. Akomi ndundu raté. Mwana mususu bazongisi makila, azalaki pembe. Pembe penza. Mais bazongisi makila, mwana mbala boko akomi mwindu. OK. Donc, akomi ko vivre via mutu mususu kati na ye.
Peu comment on a que bato bongo, bazala bongo imolaïté. C'est très important dans l'autologie. Voilà, patriarche Efeso Makela na yebi ke nzamba zali ko na nyonso. Na lobi sikoyo ba donateur ya makila, bato ba pesa makila. C'est que tant mozolo ba boye, c'est que ba pesa ka lusu makila te parce que ils ont bato bazala ba makila belé net ba biso oto ba donateur. Donc c'est makila na pesa, donc on a pesa lusu te, patriarche. Donateur la makila na bunzambe azala raté. So mona na Bible. Kenza babi que mo pesa ka makila. OK spirituel. Et ça non même physiquement. Et ça ba système moko ya mokili c'est diabolique. Ba système moko mondain. Que basali banque de sang, bato pesa ka makila kuna tout ça balini. Oh, la vie de l'homme est dans le sang. Et bato musu pe ba pesa makila wana, makila na moli moneza vandi. Frère. Oui. Moli moneza vandi. Biso tato na deuxième monde. Il y avait des docteurs, des médecins. C'est quoi qu'on s'écrit par makila bat? Abendo makila, mais non, aïe na ngona butu, aïe qu'on sacrifie yo. Pe balé yo partir makila na yo. Yo mo na rater son takezo aki se panganga. To la baloge, basenga ni. Makila. Ben tanga sengi makila. Asengi na. Asengi mutu, asengi via mutu. Pesa so makila. Donc asengi via mutu. Donc makila ya mutu ba pesa ngo pamba te. Bible lobi ke mutu oya kotangisa makila ya ndeko na ye azala pini de mort parce que asopi vie ya ndeko na ye. C'est très important. Même na mukili oyo to mona ka soko obobi mutu yo pe ba o condamner yo à mort baba te otangisi makila ya mutu o sacrifier âme ya mutu. C'est très important. Makambo pesa makila banque de sang o banini ngana telemelaka yango à 1000%. Nalinga yango te. OK, patriarche olinga yango te. Nazongi kaka na émission oyo olekaki la fois passée awa. Patriarche Efeso Makela nalina kotaka na makambo oyo lobaki. Si réellement mutu abimi na famille oyo makila eza ya mabe, aye kondimela Yesu. Aosuka ndenge ni sera ndimeli Yesu makila wana ezala kaka makila ya mabe ou bien obongwana. OK. Kondimela espèce eza deux sortes. OK. To trois sortes. OK. Mutu musa ndimela swasi na munoko. Mena motema te. Très bien. Mutu swasi ndimela swasi ya akomi nkolope mobiksi na ye a confessant na munoko na motema et puis na molimo na ye. OK. Sikoyo molimo ya Christ makila eswasi ya petoli yo pe l'esprit de Christ et bali ko tambusa yo. Très bien. Muto makila mabe kolongo. OK. Oui. Makila mabe kolongo. Mais si on t'a dit kaka kono la munoko. Abaka kanzambe te. Atambola conformément na bola banzambe te. Soka botama na makila mabe ne ko sala kaka. OK. Atazo confesser Christ. Et ko sala kaka. OK. Donc, pour la mutu makila mabe longwa, il faut vraiment amikota mobimba na kati na nkolo. OK. Âme, esprit na ye, et rozala lavé par le sang de Jésus-Christ. OK. Et molimo nzambe et kokota kati na ye abando kotambola selon l'esprit de Christ o ezakati na ye. Okay. Donc mutu abimi na bali ya famille. OK. Abimi na bali ya batu. Akomo kotambusa na alliance nkolo. Directement makila mabe kolongo. Patriarche kozala avant dernière question nanga pona to clôturer. Dans le question n'exemple pourquoi na ba église lelo ba terre sous sur les santé pourquoi? Ah mais parce que to na tanga suka. Satan lingi ba to sambelaka na bango. Mais ba bikate. OK. OK hein? Oui. Après si bato liberté à ko sambela. Mais pourquoi ça va sauver te? OK. Yo so mona teke bato bazo sambela makasi mais pas ces aussi là te. Au nom de Jésus, bato bazo kufa. Au nom de Jésus, bato baza ba chômeur. Au nom de Jésus, mama les autres panzana. Oyebi ka mikolo oyo ba passer boni ba kabona basi na bango. Yo yebi? Oui. Ba passer ba ko na système atiki mo sila ndaku. Ya ke na ye. Asundoli na biloko na bana. Oui. Akeko dans la permanence. Oui. Ndayebi déjà 2, 3, 4 pasteurs basali yango. Mais basa 4 na nkolo. Est-ce que bato zo problème am na zolo? Oui. Kosambela pe keseni.
Donc mutu oyo aza na otuninga yango te question wana otuninga yango ongotunanga yango na moni okola osotaki yango to bandeni mutu asala makila mabe otunanga yango après oui. Donc mutu wana oyo azosambela mais kati na ye azaka na babaka mabe bamakila mabe kozala kaka ozomona ba pauvre dans le Seigneur te ba célibat dans le Seigneur bato babongate dans le Seigneur bato babalaka dans le Seigneur bato bamataka dans le Seigneur mais bazo que ba veiller ba nini yeso ayika kuna prière ngomba akei sans position prière ya boye akei tolo na se akei mais vie na ye changeaka te vie na ye changeaka te parce que femme ngai ta na ndimela kinkolo ozanga oui ta na banda ko sambela nazaka de loko te ate loko moko te mais tango na komi assidu dans la parole na vandi pelaka na parole Jésus a changé ma vie. OK, amen. Dilelo. Amen. Parce que femme, est-ce que fantarte alongola nganzala alongola mabe alongola na bali ya famille alongola na makama mukili alongola ngai na ba crise po na zanga penake na zangi na keleli pena boye na bani kolela nebite soke sala mambulani. Donc Nzamba c'est la grâce. Je vis par la grâce de Dieu. Amen. Oui, grâce est ngolo banini. Grâce est ngolo banini. Voilà. Et l'on mérite quitter. OK. Mais ozo zwango pona Nzambe. Pona nkolo Yesu. Amen. Donc biso tozoka mingi par la grâce de Dieu. Okay. Nous vivons par la grâce. Amen. Donc mutan de beni nkolo dans la vérité, akobala par la grâce, akolia par la grâce, akofuta mnako par la grâce. Amen. Ba makamabe kolongwa, makila mabe longwe. Nzamba fungole no ba porte. Amen. Jésus alobi boyi. Na telami de kuke na yo. To la porte no nazali ko beta. Muto akondimela ngai. Ako fonga la porte na contre la kati na yo. Donc ko la côté na kati ya mutu. Azui possession à mutu. Pe azui ba directive à mutu. Très bien. Mutu wana ba makamabe mabe elongwe. Makila mabe pe elongwe. Alobi na kolia na yo, na komela na yo, na kolala na yo, pe na kotambola na yo. Je crois que c'est dans Apocalypse 3, 20. Voilà. Patriarche, on nous signale déjà que tu commis dans ce quoi. Oui, la dernière question. Oui, la dernière question, on a posé yo, parce que nous sommes limités par les temps. Patriarche, je fais ça, là, est-ce que, basa lianza de peli lelo, basa na makila mabe. Azote mais aza ya makila mabe. Basa kwa la première question na ngai. Deuxième question les ali ori koyeba ndenge nini ke musali ya nzambe oyo azote ya nazo musala nzambe mais aza na makila ya mabe. Mbala simatangu tokokota tokosa émission. OK. Bandana question oyo ya basali ya nzambe makila mabe na koyo. Na kolakisa yo ndenge basala. OK. Bazebele aza mosanza nzambe alukuta ya makila mabe. Makila mabe. Soko zaka d'église na ye, okangami na ye. OK pas ite. Ozo tourner ici dans mon. OK pas ite. Ya ba bato bazo mingi bakota na baloge. Po ba kota bango, ba transmettre bango ba lumière. Netinga za pour sa lumière ani. Parce que c'est Jésus-Christ qui est ma lumière. OK, amen. Nous on a pour ça ba ketanga lumière na baloge ponani. Alors, mutu oyo. Po yebeki azala makila mabe. Parce flamme. Au moins tu as bon bombo ya mutu wana. Ma minga salaka et marchaka te. OK. Et puis boka santa kazala makila mabe. Parce flamme. Ba kiko tali baya awa. Tozo zwa ba trois musala. Ya za mutali boso. Momo na ba compliqué. Que ça fait titre na ye. Donc azala makila mabe. Nana mona teke mutaza licencié, mazo souffrir. C'est belé. Musala te, nini te. Azo pousa pousu. Yata sa na cabine a okanga. OK. Ata fungoli cabine a okanga. Makila mabe. Ata makila mabe. Bana ko sale bana ko simba te. Ata place mo za ezali favorable a ko se retrouver. O mona kaka yeso aye abeti poto. To ko lobela mo minga deuxième émission. OK. Na ko pesa bino ba caractéristique. Ya makila mabe.
bato mingi bakose retrouver na kati ye bakamune betaka poto bakamune kaka esimbaka te to ye azaka na esengo ya makambo te meme soki yo ozosala makambo na ye makambo na yo okotisi ye na makambo wana abebisi yango amemeli yo échec abebisi yango voilà. Voilà, et Patrick, je te remercie en souka, pesa biso programme de l'église, au PC numéro de téléphone, n'a pas de dédicace pour notre clôture. Programme d'église, moi tozo banda, non moi oyo, l'enyo tozo banda toza na activité ya munene, o basali ya nzamba koteya, et ça le la séminaire marathon. Donc, et vous allez penser pesi, moi boy. Azong si nya unya wa sauter aboyi mukuwa et puis Satan a reçu ba film spirituellement échec na ye na satanate thème na ngozali le délice de l'éternel. Oh vrai thème, le délice de l'éternel. Donc ba toi ko yo kango yoko sala malam lundi to banana servant de Dieu Sephora Jade Makela la prophétesse. Baroka ndenge nini ya kopasola liloba na nzambe. Alors, programme tout ça là ngwa wana et ça à peu près 2 semaines. J'aimerais ça à peu près 2 semaines. Vraiment et ça la malam. Pour la dédicace na bande pa ya molonga nanga, musungi nanga pardon. Mama Bene Makela. Mon œuvre d'art nzambe apambola ye, après c'est bon mola ye pe santé kitoko. Nake et pa ya moi nangai Esther le diamant noir, ma bege le diamant noir. Nzamba pambolé na bokilo nangai. Frère Nabiso Yves Nzamba Zanaye Nzamba Pambola frère Liévin les États-Unis na moi c'est maman Gigi Nzamba Pambola moi nangai Moyuma Grâce Nzamba Zanaye Nzamba Pambola Sylvie Kigalu Nzamba Pambola Mbalaye Nzamba Pambola Patrick Kamanda l'international Nzamba Pambola ye apambola Cédric Nzamba pambola ye, pourquoi pas apambola docteur Joe Bobolibanda Nzamba pambola ye, Nzamba pambola ma fille chérie Iget Simao na Hollande Simotema Nzamba pambola ye, Nzamba pambola évangéliste Diti Sungu na France, papa Anissé, maman moi na popi maman Nancy Nzamba pambola très bon ça vraiment pour moi bani ça ngai et puis Nzamba pambola mamati Nzamba pambola moi nanga frère Flori bon so na France Nzamba pambola bango apambola mimbito maduda na mobali na ye frère Yava Nzamba pambola ma très chère fille encore Blessing Nzamba azala na yo et Nzamba pambola Barbie Mondele Nzamba pambola Yantes Espérance Yantes Espérance Makela Nzamba pambola moi c'est maman Brigitte Nzamba pambola sœur Yuyu apambola pe mobile na ye frère David en tout cas baza ebele Nzamba pambola Coco Ping Pong Gabi et Yamba mon fils Nzamba pambola yo apambola pe grand prêtre Mangobo prêtre à comédien Nzamba pambola Nolan et puis la moi c'est na ye maman Fatou vraiment n'était sur la bosse nani Nzamba pambola bango Nzamba pambola Laetitia Mayala Nzamba pambola ye Nzamba pambola Makoko Sœur Naomi Makoko Nzamba pambola yo pe Nzamba pambola ba banso yo balandi enseignement oyo batala ngo ba partager ngo po okipe obikisa ndeko yo azali pembe na yo to ndeko za musika na yo à partir de tindele enseignement oyo oyo po obikisa yi Nzambe na to so bosse nani les diamants Nzamba pambola les diamants na sina apprécier diamant te diamant noir na sina apprécier donc yo oza kagide ben Nzambe pe apambola moi si ya ndekomoto abengaki nga me abaki mwasi ne aza seulement malade kombo de chapenga Nzamba pambola bikisa ye guérison ekotakati na ye ekozala bongo malamu kolo pe apambola na Afrique d'ici bana ngo baza na Afrique d'ici Nzambe apambola bango
et pourquoi pas apambola bana ya frère Nabiso to préaleska moko frère papa Amouri donc c'est Amouri na Stéphanie Amouri nzambe apambola bango. Je crois que ce mikoleye ezali to cette émission nzambe akolekana ko Sungabiso pour continuer enseignement. Voilà, merci patriarche pour na ondimaki ko yana invitation na biso nzambe apambola yo. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra pour mon aki frère na biso je suis lui en appro. Nzambe apambola il misangai apambola Saint-Mariam na Belgique. Na Belgique. Antoine Diabonda. OK. Na Allemagne, maman Ferron Allemagne. Nzambe apambola bango. En tout cas sur la bosse no lelo limbisangai mais nzambe apambola bino nyonso bato yo bolandi biso. Et puis la félicite na ça na c'est version comme na je crois que bienvenue comme ça ou non Dieu merci. Nzambe apambola yo et puis na ba banso balandi biso. Merci. OK, tout le monde kuna na régie finale, tout le monde l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Na pesi mbote na père Conde de Paris, maman Bichou Conde de Paris, héritier Kassomo Mokonza Bruxelles, mon abière Mayato Mayamoto na Paris, mon bali ya Mama Tita, na pesi mbote na maître Jules Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Toumba, mon avocat Campbell, na pesi mbote na major Serra Kabasele, na commune ya Kalamu, na pesi mbote na major Pichu Milando na force. Commandant Achille, commandant Sony, na district na victoire, na pesi mbote na gérant trésor Lokamba, gérant trésor Lokamba, Nzamba Monayo, gérant Kalusha, na pesi mbote na honorable Ale Kouke, na pesi mbote na Serre Devin Losambo, j'ai salé mon bébé que j'aime beaucoup, les bébés Mirati, na pesi mbote na Petit Kitata, Vincent Kouke fille à question, na pesi mbote na balandi nyonso o bolanda kibiso, na émission Mokonalilo, pasteur Shekina, prophète et chancelier Lema, na pesi mbote na apôtre Bola Chongo, pasteur Emmanuel Isola. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye.